2, create a plan or system which will cause motorists to be as courteous and thoughtful of others on the highway as they are in their own homes. And you may cut down the outrageous death rate by automobile accidents. 2. And make yourself Créer more popular. plan moko to système oyo ekosala que ba conducteur ya ba automobile bazala courtois pe bakanisaka malamu pona batu misusu na autoroute ndenge bazalaka na ba propre ndaku na bango e okoki ko kitisa to ya ba mort na ba accident ya ba mituka likolo ya kobuka mibeko e okosala o mikomisa populaire pe riche. Peut-être okoki ko bakisa na ide oyo mwa plan moko ya ki-ingénierie oyo na yango autoroute ekokaki kokoma très opérationnel ndeti ko forcer ba conducteur bakumba na prudence ya makasi. Pe okoki lisusu ko créer ba plan moko pratique oyo na yango ba conducteur ya réputation ya malamu bakoki kosunga comme ba officier routier auxiliaire na ba radio ya de direction na mituka na bango pe autorité ya kopesa batike pe kokanga. 3. Create a satisfactory substitute for cigarettes, and you may make yourself richer than you need to be. 3. Créer eloko oyo ekoki ko remplacer ba cigarette malamu et okoki ko misala okoma riche plus que oyo okoki kolinga okoma. 4. Pesanga i méthode moko acceptable ya komema ba principe oyo ya kolonga epai ya bana ya âge ya école ya C pe na koyebisa yo ndenge nini okoki ko mikomisa riche na mbongo pe na bonheur oyo eyaka kouta na contribution ya service oyo ebenefisiaka na bana bakoya sima na koamelioraka jeunesse. Pesa ngai plan oyo ekobotisa pe eko alerte batu ba reconnaître pe basalela potentiel ya propre makanisi na bango nde na kopesa yo musala pona reste ya vina yo oyo ekofuta yo peut-être oyo otikala jamais koreve kozwa. 5. Memela ngai livre ya lisolo oyo ezali acceptable tia yango na intérêt ya bana kobanda na âge ya 6 ans tina âge ya 12 ans basé sur ba 17 principes ya science ya kolonga pe na koassurer publication na distribution ya livre yango na niveau oyo ekokomisa yo riche koleka oyo ozali na posa okoma. Idée oyo ekoki probablement kozala bien raffiné na nzela ya makanisi ya mwasi oyo akomprenaka bana alingaka bango pe akoki koloba na terme oyo ekoki koattirer attention na bango. And right here, in case you have not already recognized the fact, I am bringing you very near the point where people sometimes tune in on their creative imagination. Sikoyo awa soki nanu reconnaître te le fait que nazali komema bino pembeni penza ya point esika batu bazalaka tangu misusu na écoute ya imagination créative na bango pe bazuwaka ba ide oyo e bénéficiaka batu ebele pe ba mikomisaka bango moko populaire pe riche. Nakopesa bino ba suggestion oyo kaka comme inspiration na intention ya kointroduire bino na faculté na bino ya imagination créative. All the good ideas have been used up, did I hear you say? Quite to the contrary, the best ideas are yet to be revealed and put into service of mankind.
baide nyonso ya malamu esi basalela nayokaki bino koloba. Bien, no contraire, ba meilleure idée etikali ezala révélé pe etiama au service ya moto. There are no more opportunities to become rich, did I hear you say? Listen, please, for I have an answer for this one. The Napoleon Hill Associates are engaged in the business of... Ba opportunité ya kokoma riche ezali mingi te. Nayokaki bino koloba. Boyoka s'il vous plaît. Soki nazali na réponse pona oyo, ba associé ya Napoleon Hill bazali engagé ya koede batu oyo bazali na ba ide moko ya malamu pona komema bango liboso pe kopesa yango na mokili en retour pona bozwi. Soki ozali na ide okanisi ke ezali malamu, komela ngai yango e na kopesa yo opinion na ngai sur yango. Soki ozali na ide moko e gangaka bien oyo omoni ke eko bénéficier na batu oyo osalaka na bango to pona bango, komela ngai yango pe na koyebisa yo nini okoki kosala na yango. Soki o découvrir façon ya malamu ya kosalela n'importe quel eloko, komela ngai pona yango pe na kopesa yo makanisi pona ko bénéficier na découverte na yo. Soki okopesa ngai plan moko acceptable pona ko influencer batu babala ba adopter pe basalela principe ya mastermind na relation domestique na bango, okoki ko bénéficier na ba million ya batu ebele na bandaku esika harmonie ezali ko régner te sikoyo pe osala pona yo moko réputation moko oyo esika ya roi mususu ransom. If you have a better idea or plan for the use of salesmen in any field of selling, your idea may help millions of salesmen to increase their incomes and bring you a reward worthy of the value of your idea. Soki ozali na ide to plan moko ya malamu koleka pona kosalela batu batekaka n'importe quel eloko ya koteka, ide na yo ekoki koede ba million ya batu batekaka ba matisa ba reveni na bango pe ba memela yo prix to lifuti ya valeur ya ide na yo. Soki okokoka ko créer likanisi oyo ekoede bakolo ba magasin ya détail ba présenter to balakisa biloko na bango na avantage moko ya malamu pona babakisa koteka na bango, komela ngai ide na yo e soki na ndimi ke ezali malamu na koyebisa yo nini okosala na yango. Nazali ko continue kolobela bino makambu etali ko exercer faculté na bino ya imagination, kasi nazali limité na nombre ya baide na koki kopesa bino na tango muke mingi oyo, kasi na kopesa bino mwa baide oyo ezali utile na visite na ngai e kolanda. Imagination is a trait which becomes alert only by constant action based on the success principles I have described in these visits. You are the one who must supply this action. Imagination ezali tre moko oyo ekomaka en alerte kaka par action constante oyo ezali basé sur ba principe ya kolonga oyo na décrivraki bino na ba visite oyo. Il faut yonde osala action yango.